Béatrice nga ekosinga na ko lakile mabete ex nanga nazana droit ya kosunga ye par rapport ya comportement na par rapport ya oyonde par rapport à vie otomenaki na sima na ye si que c'était vie ya malamu nakoki kosunga ye parce que salemi ke eloko ekaboli biso eza ndeke tobalana te mais soki ke atrahisanga ça veut dire wana azokoma lokola nazosalaka neti ke nakutana na muntu te na vie na ngai. Ex to bandai ko vivre na ye ki lelo to kaboni azui mobalo ki azana ba moyen mobalo azana ba moyen menga azana ba moyen te lelo ba vivre na mobalo o azana ba moyen so lelo ngana zangi bon so na zangi na ko senge pe lishungi asunga ngai mais za obligé te mais dépend de ce qu'on a mutema na ye. Donc ex ce n'est pas dire que non ex eza moto moko bosuana naye mais ex eza moto moko boyaki ko se séparer par rapport à circonstances moko ekomelaki bino soit ya mabe ou soit ya malamu bino moko nde boyebi na kati mais c'est que souhait nanga na ko souhaiter jamais que moto possible séparer na ye boko maki bien aimé po oyebi lobi na yete ye pa yebi lobi na yote boyi ko séparer na ndenge ya malamu un jour ata bokutane sika moko boye boko sola nesengo okaboni pe nesengo c'est normal c'est longa inandeni e bani ba jeni na ngwana oh ben on ja mun doki takala salité non. Bonjour, bonsoir, la balance c'est Abisso Podcast. C'est moi votre MBC Avon, El Mara de la presse. Moi c'est Mathieu Mele, autre Madi, la plus cool de la presse. Car on est dans le Baranaza, toujours ma mie pour nous servir ma bonne émission Soya. Abisso Podcast TV. Donc voilà, très cher ami internaute, on a 6G, on a dit que le recépélisa vraiment Bissonnion, on va attendre, on a 6G, l'élo, babi 6G, ex, engaye, neti El Mara de la presse, nazaboué, ex nangayi, est-ce que dans nos ressemble malheur est là et tout bonheur est là est-ce que ex vous c'est les jours à toquer est-ce que ex n'a rien à vous aller à camarade toquer en tout cas tu reluca vraiment tout le cas tout moi 3 ou 4 personnes comment tout mec un peu décortiquer si j'ai les lèvres pour se passer sonner sur la vidéo ça toujours branché peut connecter la chaîne Abisso Podcast il y a Abisso Podcast mambagito aussi badaki donc nazana si ma caméra nazana mon réalisateur koko ça vous sont moins vraiment tout ça musala ka ndeza ba boso inte adoza bongo na rond-point qui pointe na sima na boza triomphal donc toujours na mabele na kasavu donc ye awa to meka pe ko décortiquer sujet lelo ba l'autre photo za ide na njili mais l'autre kiti na mabele na kasavu par rapport à sujet na nga lelo to Montréal so moins ko landa ngai tout luka moi 3 ou 4 personnes pour na sujet lelo après to ye ba to conclure merci beaucoup. Voilà, très cher ami internaute, car il y a l'obaki, les autres on a si je me recépé ça vraiment, bah beau te belé PCP ça va gêne, surtout pas gêne. Eh bien moi lima moi changer les balles, moi bien ngami nous on a zayi ex na ngai. Photo ye bati. Tout na vie moko na moko par rapport à ex mutu nini. O alingaka ex na ye bazana communication mutu nini. O alingaka kutu ex na enda zana. Donc ba solo la kutu te bola moyela ete en tout cas mon de combat so le papa pardon. Papa pardon toko sola mukie donc bolimbisi emususu ok mo ba parcours na yo mbote solo mbote mama kombo nani fandi wapi ouais nga kombo na Carlos na fandi kana commune ya Kalamo papa Carlos merci beaucoup tout ça na sujet mo eza pena très important pour na biso nyonso si na biso eza boye ex na yo est-ce que beaucoup za la ba mi to ex na yo okozala okolinga zande na kufa to a vivre amuna bolamu to ni talisa biso na ex nanga lokola mwasi oyo nazaki na ye tokabwana banini ah yawi question pe moi passer mais solo amenga koloba ex nanga nga persona na ex na tondo vivre na ye solo kabwani yebika ndenge senga kati ex no so bo vivre na ye so bo kabwani soki nga place nga na kei na ozaka na posa ye pe place ke simba te simba te bon oh mais normalement eza bongo e bosko ngani na fo bino ka bina ke ex nanga kei to kabwani me moya ka bali abali pe muto mobe ya mbongo o mote ke songa mutema makasi so muto so no pese bolingo bika ko luko pata wa mukia opesa ah te nga walinga babiloko ate na mo ka pe na jona ye na jona ye ba ye bakabelanga la na media mika wana kufi mo ke so luka liwela ye aza ali mo la mokili te liwele te se ngani to kabwani nga so pa nga bonheur ezate pa ne pe bonheur ezate nga kuna oza kuna posa ye bonheur ezate nga oza
na posa kutuko mutu mo baye bana gina ye bakuta na nzela ya ipena oyebisanga bi ndeni mutu no wana na moni makondi boyendenge nini mutu na dimine boyendenge nini ngasko so na oka bongo esa ngasko bien esa ngaba sentiment mo bo na ko linga sengo na te pose sengo na ye ngasko eza passe na ngai mais za bongo mama ya solo diti ex no abali pe boye mais mwana maeza posaka bo vivre aye pena sengo bo limbi sitenga ta na bali na ngabo to beta na biso ntaki yo pena mwana mayo idéologie za ndele mais o meminga so mulai ex na yo abali aya soto no beta lisusu mais nakilelo kaka ndeza nakilelo ndeza pe na ko mimana ngaka je ke na ngoka bongo yala bongo nakilelo ngaka ko mimana ngango kena ba te moi se bato libala kasi moko ko aye se kana posa nini eza cash nako eza cash to kumana ka bongo ngabe na olingani na récupérer pe wa dépense na ngana sala pa mutu wana pese ba mbongo yala bongo esa pena mwana mo mtu fongola nzela to loba mingi to eza TV fongola pena nzela petit on comment vivre na mutu mo beka na veni na bino ebisanga wano pressentir ndeni aluki su mobali musuka na vina biso ka wala mais so la moni bongo za dega parce que na ndo so la moni ka be mo na batami moni ka be mo o mais kasi so mo bongo bundi batami ndeso lemba na bunda ndeni ngale to kabona alingine moto mususu bongo sikeza su mamba bitum so eza ike to ani mo se mobali wane to luka to bunda so zuare ki ex ezala la ngwa ngako na olinga na mi pesa réserve na ngaso na moni bango na senini personne pour moi pe akelungelo pe mutu mo bomona kutu bwani agement to ma petit no mo ba mukie woni zalo ka sopa ot a kitisa yo eza question na fani na mo net ya boy ngazaki na ngana sena leki na koti na ngai po pesa ngaka poids dignité zala mais na bunda yo bunda no te na bunda te na makamwa na bunda te loba ke soki ndeza bo na nga so moni ke za bo na ngande ona de sava wala nde mo na bundi mais so sans wana na bunda te conseil no pesa la bateau ba mesana kabwana mutu azana bul kaka bazongana parce que baloba mutu akei déjà so azongi sika bosa ngelo te conseil na ko pesa tango dia to na bolingo soki boza dana bolingo mutu moni ke bolove esimbi na ngote bon ce que ça ni mukabwani bokabwani mutu azongela lobaka kozongela na sens que yo peso zaka na bolingo neti lola mutema soki azongeli yo pomoni ke mutema no ezanga kofunga mabozonga na bino mais yo ezake bomoni ke bokabwana na bino esimbi nango te simbi te ovandi na ezaka bongo bandeko o bolanda o boyebi ke yo linika bokabwana mwasi wana bozalaka toujours na te ta bokabwani ta bokabwani ezake bolingo bosala ke simbi te bokabwani eza bongo c'est tout on ngale na posa lo bango merci beaucoup papa Welisa non vraiment boki nende mo bala utu lo bantuka to yoka no ya yete bongo to luka ta mo batu mususu te ba vie de bo papa ya sije na ngale boza toujours quand je peux connecter dans Montréal so mo enze ko landanga to sa musala kaka ndenge zala donc mingo lo bezate lelo makamba ba ex ezeko yinda gaye ngala toujours na millier ngana lo basiko tinga lo bana suka boko yé parce que Maradona ndenge na memela vie na à suivre. Voilà, très chers amis internautes, to lukaka bande ko baya to meke pe ko décortiquer si je na ngale no zala ngo gaye ba ex babi kaza ina ex ni na ndenge mabe bo teninga rigate non sala musala kaka ndenge zala vraiment ala mwi bande ko ba okene mwa mbango no luka bande ko ta mamona démarche moso bo benga pe bo masole ke dans les bons donc si je le zara bon to zo diembela nango zo diembela ngo luka bande ko bazo leka donc mama amoni ndeko moi so zo kende ala moi pressé mbote bo limbi c'est pour la dérangement mbote d'abord kombona no fandi wa mbote madame. Comment on a Carmen Mouna Navana na Kasavu. Fana Kasavu. Maman Carmen limbisa biso poussa no mukelo roi to na prince hein. To amona sujet moko boye zo senga pe yo baksa moi li lo ba papa a vie na yo. Sujet to ana ngo ex par rapport ba ex na yo ko linga azala ndenge nini. Bozana contact to ex na yo rolinga donc aza suna mokilité to ex na yo est-ce que ça na droit pe suka ba bengo boye boko kende pe systématique ya mama na oleka kuna show na oto za mwana classe nde na okina zonga na maison côté na zala na kanda ba ex oyebi saloni oyebi ngamane na abo na sambela nzambe parce que pona ina bala mobile mususu ngama na lobaka ex na nga wana akufa ozukumulakela mutu kela mwanzambe tena lakela mabe parce que azwa taebe mama soko yeba ki histoire na ngoni ngalo bati avant tanga 8 ans ya ki fiançailles mais na 8 ans na préparer na kena bala mwasi mususu soko yebisanga
mutu muso aye na pinzoli wana na nini boya apanse nga ma misu alinga bala nga siko na famille nga aleskanga na chaque 0 na loba mabe pona ye 0 penda boyo na lobi mabe na lakela ata na sokola mai mabe kota kaka bunda so basi opema bolimbisi matare za ki diable boye boye tuzonga na to boye to na yo bala moi so la siko Diego ka te ye simba te na rosala ngo te parce que tangu ye ndenga zana tanga tika enga akeno bala mwasi muso ayebaki ye na 8 ans au préparera mwasi okeno bala mwasi mususu alambela kwa fongola ko makola sa ko makamnyoso tu ale yoko ko bala mwasi mususu tango ye omoni ti se voilà ya na lobela ke mabe chaque 0 heure 5 heures ton okota na ke cop na nga na lobela ton sokola na koti mala douche na tikali ni na bandolo ba mabe ngala bongo na na ton senge pardon te na pe na ta senga pardon te ngalo ba ka mabe nga bongo si ex na yo comme ennemi na yo ennemi ke ba musu ba lo ba ex ex na nga na za malamu na cancel te na cancel na ni na 8 ans webi na 8 ans na so na bote mona nga ko ba na age na 8 ans au 20 mutu après ce que yo tike yo ko bala webi mona nga ngaza na age na tana te ngala na tana te donc na tana minute mutu mo alingaka 6 mois malingala tanga alliance bon mutu 20 ans 8 ans so loka pena ex no na loka kaye na 0 heure na 5 heures avant na cop na loki esili après na ye zine pe na malamu te oyebi ke na ebisa o poto yebani te oyebi fia na bala oyebi ke babota me bakabwana o me ba malédiction ex susu ye cop ne ba ex ka ba ex ya fo ex ye nenga dana no vi na ye tikalika bongo parce que tikalika ba ex donc avant na cop na loki avant na loki ngala bo ex na bo ba zemi gombe ngala e penda to longa ba zemi balé na longa ba zemi balé longa so ba zemi penda zo loka ye azaki 20 oboyi biteka la 20 so makilo loke be ya na longo na ba ignorance moko boyo te omoni tala oyebi kozala na mobali mususu atana ba espoir omoni to bota na nteso te bato ba seka biso omoni boye na kotala ko garder mobali wana oboyi ko bota obite tangu na ola alliance na ngapi na sai nini na boti ozo comprendre ezate ke o dans le vie du ka boyete azala ki mutu mabe lo kwa ki mutu mabe atika mutu mabe donc yango wana na ta olimbise te ata ene sikolo ba ke na limsa Félix conseil no pesa na bato bazana ba bisibi ya ko songela ba ex parce que tant to kabwana mutu na mutu akenda ko luka mutu na ye basanga yo asangisi penzo to ba ko melo mo bango zo ya lisusu donc pesa mo conseil mo na ye maman Junès ça so merci parce que na show na OK cop omoni na lobano kaka omoni nga Carmen munande na temi boy bande onanga basta pesa bino conseil na pe bino conseil bozaka na bitite te esiko keyo zonga ezala mutu mususu omoni Félix wazo kwa yemba soko moni mutakei aye kozonga seka na eloko abosana quelque part ndeti nga pena nde na zabe na oya salanga na ala to limbisa ete na pe na to zongela ete donc bongo eza bongo na shono ke copte merci beaucoup très gentil en tout cas bokine kwa lobi abi ya loka ex de chaque 0 heure ba bon besoin bima en tout cas tout a toujours branché connecté Montréal là tout ça la musala na pe tout ça musala luka batu par rapport au sujet nga lelo ça bina ki to makasi mbote papa mbote maman ofandi wapi kombo nani bon moi je suis artiste et comédien le groupe Les Abeilles Papa Ntsakala son nom c'est Papa Épidémie. Papa Épidémie, merci beaucoup. Papa Épidémie, vous avez un ex? Bon, nazalaki na maman bana nanga tozo vivre na ye. Donc, biloko wasala ngai esalanga passe. Biloko na sala. Amemelanga mwana na mboka, mwana akufa. Nakufela mwana moko ya 5 ans. Nakufela mwana moko ya 5 ans. Nakota nasalaka choix moko ya mabe. Moi je suis un serviteur de Dieu. Naza mutu na otambola ko banga nzambe. Malade eza na mboka. To otambola mokili makambe eza ebele. Ba jeune fille ba comment l'esprit en bongo, le corps en bongo. Mais tant azo tambola azo mi société. Pour via mutu bango eza nzambe. Donc yango moninga nazaka ngulu te.
nasengaka na nzambe apesanga mwasi oyo famille ya bien mwasi oyo ayebi kati ya liwa nzambe wakosimba chemin na nga. Merci beaucoup. Siko na makambo so mwasi no asala wana siko blisika kenda tant que le beau serviteur de Dieu là ça kenda olinga bolamu la eto malere donc ngai na limbisa ye toza batu tosambela bon nzela ya poni asala choix na ye ngai po tata mwasi na ye mutu ayebisaki ye asala choix donc ngai mpe na fandi naosenga na nzambe apesanga mwasi famille ya bien mwasi mpe oyo ayebi kati ya nzambe yango otali bien olingaka mwasi to makasi aza ex na yo préféré bon nalingaki ye mingi papa na nga molimo abe aza mwasi osongana te mais soki oya asengi bolimbisa ntake bino tie obi te tala bolingo eza eloko mosusu bolingo ngo babe apaster wana okokanga mpe paster ndoki aye mpena boye te papa nde eza wana limbisanga ezalaki ya mvutima boyeboyeboye tozongana na to osala doka systématique me tozala na biso susu te oboya soki aye osengaka bolimbisa na oboya na ngai te bon aza mwasi nalingaki mingi olinga ye kaka boya no tolinga ye kaka bolanda nana bien toza bato tosambela soki alobi tosongana donc ngai naza na nga mutu pamba mpe naza mpe mutu simple tata babetaka yesu mbata atiaki mpe litama mpe babetaki mpe mbata donc ngai nazalaka na problème neti nasi nalimbisa ekala conseil no opesala bato oyo azalaka so akabwana mutu ayini mutu mbala moko atalaka ata babien fait ya mutu yango te donc eloko naosenga bajeune fille bozala vitesse te bozala mpe vie ya mbangu te mobali aza ntango nzambe ayebisaki adam nakopesa mutu ya kozala mokuwa na ngai donc mokili tozotambola eza makambo ebele vie tozotambola eza makambo ebele tuyeba korespecte mobali na yo papa respecte mpe mwasi na yo yango. Merci beaucoup, très gentil papa na sepe makasi bokine papa lobi mais eloko esekisinga ezalaka te soki aye asengi pardon olimbisa en tout cas batami te ya malamu bazali bato baboya kozala na ba ex na vie baboya ba ex bango na mo elandanga vraiment landanga toluka pene tozoluka toyeba vie ya moko na mo par rapport ya sujet na ngai lelo en tout cas ningi olobi ate toza toujours na milieu na kipwanza awa donc merci. Voilà, tozoluka kaka ba tête par rapport à sujet les robes tout décortiquer par rapport à papa mutamuta la vie par rapport à vie ndenge parcours les cas à propos ba ex ngo zoluka biso ba problème et modi ba ndeko baza vraiment papa mbote maman kombo nani ofandi wapi anga komona nga FBI komona nga FBI na vandi na commune Kalamu quartier Yolosia. Merci beaucoup papa FBI tomoni yo awa tozamona sujet moko boto tomoni yo mso obongisa mutu kadi na monika mais to tale bandeko mso sima na sujet moko par rapport ya ba ex na yebi ke oza mobali banda ko lingo za ba ex déjà. Est-ce que vous rappelez en raison de moi si vous avez évité moi sur la zone et pendant la néga systématique nandoka bien magasi le on a zui baza j'espère que depuis la banda qui makambo ya kolinga na bu jeunesse na ngati na komi boyi basi nyonso onga na linga pe na leka pe na parcours banzele nyonso j'espère que nazara na mwasi moko ya convaincre nga mais basi bazana bango ebele bozande moko me mutu na mutu azana système na ndi asalaka apapo ke mobali o azalaka mobali na yeka moko comprendre peut-être kokota na mwasi na kata chambre mwasi akomo caresser yo caresser ti c'est que asali o caresse moko comprendre o caresse o mwasi asali o c'est que mystique mais o mususu ozwi bokoti na chambre asali ka sona wa ebele kote mais wana mais azaki suka ako commission na dimension moko boye c'est que tina katikati ya mai ya fleuve Congo c'est que toi to lo bakeke amemio na likolo o comprendre de moi si wana na ko bosana na vina ata bali atanga na bali mais aza moi si na ko bosana na vina ngati ata bali ozo ebe mkomsi okute bete osengi pe bandimi pe bo osala pe te wana eza lokolo na sali lisumu ata panza mais soki ke bando vivre na ex moi si moko bando vivre na ye ata bosana ye pendant 10 ans mais soki ke bokaboni na ye a bali asa déjà chemin na ya bali yo pe sa chemin na obali
mais o ata tokutana nzela nga na ye c'est nakolinga ye te tokosolola mais mpona azokota suma solo bolingo wana à travers nga na ye namoni te eza lisumu mpa nzambe nzambe akopini nga nakosala so eloko wana te parce que osali eloko wana eza lokola obomi ti pa question parce que yo nde moto oyebi bakote faible na ye peut-être ti mpo wana ayebi bakote faible na ye te mais ntango yo okomeme so na dimension wana akokima mobali na ye azongeli yo wana sikoyo ekomema ngo ekokoti ti na mabele ekoti yo liwa parce que maboko bon ekoti ya moto liwa parce que ntango ozovivre na fille wana okomobima na ye lisusu mais aza na ndako ya libala mobali na ye acomprendre mwasi nanga azalaki boye te achange comportement boye ndeni ntango obandolandela toza na monde toza na mokili bato bamonaka yo omona motu mosu akozala nga aza artiste motu mo akozala ayebi yo mais yo oyebi bato te parce que toza na bafwana bayebi biso mais yo oyebi bango te mais osali buzoba moko boye toyebi ye ntango bakomanda olandela yo mwasi ya motu motu abimisi mbongo na ye abali ye atie na kati ya ndako ata azalaki mwasi na okala mais lelo komobima su na ye motu wana ntango so azongisi makanisi mpe azongisi bayebisi eke azalaki mobali na akala me bakabona bazongani na ye point d'interrogation mobali wana bazongi na ye apapo ya kwa ozo comprendre mobali akobanda biso mibato rezonaka makasi ya mala mwasi nde tobimaka na ye na kati ya ndako seke nakomaka te biende seke nde azongini mobali oyo seke mobali nde asalaki ebie koleka ngai akosala effort éliminer yo koti mabele mais fait question c'est na tikali en vie mais yo koti mabele famille ba perdre ba maso ba perdre ne lo ko bon fallait ko inviter so ozaki na mobali moi so bando vivre na ikala lelo abali tikaye beaucoup tana nzela bo pesani bonjour et si bo souk na bonjour parce que ceux qui aux 8 ans il y a que 2 minutes 3 minutes 5 minutes beaucoup tana masolo bolingo na masolo bolingo ko mema ti na bino ti na kata chambre hôtel tant beaucoup na chambre hôtel bo vana pas maté bo quatre forme bosali ntambo osala mwasi azonga ndako boye azonga na esengo atali oyo asalaki lobi akobengo lisusu ntango obengo lisusu to bokobanda chaque jour comportement mwasi echangeaka na kati ya ndako bino mo boye bien comportement mwasi echangeaka na kati ya ndako asanti te mobali na ngai libanda wana nde ye tika ye nde moto amema ngai ti akomisa ngai na dimension moko boye nakoma mais oyo atie ngai na ndako dimension amemisa ngai mais nakokaka na ngai eloko te nde mona babiloko wana ekotisa bana mibali ebele na bakoti mabele mpe bakufi bafamille na mpe baperde babiloko ya bongo ermara neti ex na yo mo bokabona na ndenge mabe okolinga bolamu yela ye oto malere yela te neti mpo na ngai ex na ngai soki tokaboni na ye na ndenge ya mabe avant nalobele mabe mpe avant na raisonne mabe à travers ye nakoraisonne na bolamu oyo ngai ne tozalaki na ye ozo comprendre nayebi ke parce que asalanga mpe bolamu nga mpe nasala mpe bolamu ezaka barere nde esalemi ngai na ye tobebana peut-être nakangi ye na mobali moko boye obe atriche ngai ekosi nga nakolakile mabe te nakolakile mabe te nakotika ye nakosi te nzambe apambola ye abenir ye asala vi na ye bien nga mpe kote na nga mpe nzambe apambola asala vi na ngai bien nakolakile mabe nalakile mabe na bloqué parce que aza ndeko na ngai te aza mwana na ngai te naza tata na ye te naza mpe na pouvoir moko te nakolakila ye parce que nabala ye te parce que soki ke nabalaki ye na mbongo na ngai atriche ngai wana naza na pouvoir papo ya mbongo na ngai mais te mwasi oyo ngai nabala te ake na ye ngai nalakila ye c'est impossible mpe okanga mpe ye te mpe nakosala yango mpe te soki osala yango ozali mama na lisumu mpa nzambe fai totambola nde tosalaka boye eloko ya lipomo mpe mposo tobanga nzambe tosalaka masumu chaque jour mais tokimaka na poko tokimi mpa tata nzambe papa limbisi biso alimbisaka biso mais mpo na ne biso tokolimbisana te eloko ya bongo erma ocomprendre merci beaucoup en tout cas vraiment très gentil na sepel makasi namoni ozalaki mpenza ozolanda bamisana bandeko mosusu bazalaki bandeko mosusu bazalaki bandeko bake wapi tosola par rapport ya sujet na biso ya lelo vraiment mbote papa nani ofandi wapi mbona nga Zephirin Chabuta Zephirin ozalaki ba ex yo kuza ba ex combien bakozala mwa ebele nde sali vie makasi mwa ba 3 ba 4 siko na 3-4 wana bango nyonso baza na okolinga bolamu eyela bango to malere eyela bango nga lingaka bonheur eyela bango nakosouhaite jamais mabe na bango parce que mingimingi eza te ke nga motu nasala bango mabe ou bien epuis mabe mosusu ekozala bango mabe mosusu ekozala nga mais eza kaka ba incompréhension peut-être tozalaki na biso compatible te yango nde esali ke non
bango bakende nga natikala mais nako souhaiter bango place bakei bake souffrir ezala kama be yo za souffrance pena bo meko luka pe romeka ozabi na idée obenga pe ex na yo mo basunga mais nini toloba nini libala ekokufa mais ki camarade ekotikala ba connaissance et relation tokokutana na circonstance moko boye ata makambo misala mo avantage moko boye ye ako avantage nga ou bien nga pe na ko avantage et ça ming mais loko te déplorer ezaka plus oza na ni na fiancé et ba conseil auto pesanaka donc ezala peut-être mbebe moko ye moko asali pour à respecter conseil au pesa qui était hein tu ko ba conséquences à subir ming ya kaka na ba conseil au pesa qui est ya to ça qui angote mais place akei ozo senga kaka à respecter conseil wana pour mabe conséquences et landai lisusu te de ming et l'autre senga. OK, merci beaucoup papa, très gentil. La moni ndeko muso aza sima to mona sujet mona repoussana ndeko na repoussana. Tu as un sujet moroboy a essayé un peu biso ton lobelo par rapport à quoi ex na yo linga bozo na contact na ye toté est-ce que ex na yo so a su problème royo capacité ex na yo zona droit ko sunga eli sous toté tali sa biso na ex nanga nazana droit ya ko sunga ye par rapport ya comportement na ye par rapport ya oyo nde par rapport à vie automénaki na simanaye si que c'était vie ya malamu na koki ko sungaye parce que salemi que eloko kaboli biso ezande ke to balana te mais soki ke atraisanga ça veut dire wana azokoma lokola nazo sala kane chike nakutana na muntu te na vie na ngai voilà si bo bola mpela ete so bo bala ex na wandi mabe na ndenga mabe ça veut dire ponanga soki muntu asali mabe mbala moko na kordaka deuxième tour deuxième tour soki abakisi sous nazomona ka neti muntu soki déjà bominga bakundinga ça veut dire autrement que ça les a. OK, merci beaucoup papa, très gentil en tout cas na sekina koseka mais le roi tozo lukaka te ba vie à mort na moko to continue ça musala avec mon réalisateur ko safu de landanga vraiment to lukaka ka ba to ngo to sa boulot. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote. Kombo nani ofandi wapi? Kombo Messi na vandi na Ngiringere. Avenue Lukelenge. Voilà. Messi to monio vraiment on a vu que ozo kena yo mo parcours mais dans un mois temps soit non muke par rapport à sujet na ngale to meke pe ko décortiquer ngo dans la sujet mo ça peut être très important surtout beaucoup plus na biso ba jeune. Toza ba to ba parcours ba ex baza. J'espère que ça ex ex bazanga raté ba ex voilà sikoyo loko za ba ex na yo wana est-ce que ndo za wanta mobali déjà ozwa ta ko sunga ex na yo so za na passe bon na osunga ye dépendant na mutema mutu mais na mutema o nga za nango soki ke problème ekwelele nini boy soki na za nango na osunga ye mais so na za nango te na otalise ke naza nango te mais so naza nango na oza bon na mutema o nga naza nango na osunga ye mais pas batu mususu ba mona ngo eza la obligation eza obligé te mais pas na ngai na mutema o nga naza nango na kosunga. Merci beaucoup osunga ndeti boyem so bale pe to za moi si mo ayara to fana ndeza la ka ko ex na yo wana akenda ka zo mutu mususu esimbaka te mona place ba no commissaire place wana ba commissaire ta leli pe papa sunga na posa ya nzoto. Est-ce que vous salez en autoté? Parce que vous avez pas posé en tout bon, dès que nous avons déjà mouton na bala, nous avons déjà engagé. Nous avons au salon en souté. Mais ceux qui nous avons dit que mouton qui na bala te, nous avons mouton kaka ya banjontingi kaka. Wana ezala un problème te, mais dès que nous avons engagé, moi na sala ngo ezati. On a déjà engagé pas mouton mususu. Que mutu tozalaka na déjà to kabwana kala toza sous na relation amoureuse to tika na relation simple mais sora ye ke na ba ndenge wana ke to bimana ye ke na commissaire ndé na ba na ko commissaire na kala wana est impossible pour nous a déjà engagé pas mutu mususu wana même so na salango nzambe ye moko condamné nga et ça propreté. Moi si vous allez vivre né yo ki na tambo vous allez pena ba difficulté mama mbongo azu mobali moko mbongo bali ozana kimia to ozana nene bisanga na ex na yo
ex to bandai ko vivre na ye ke lelo to kaboni azui mobalo ki azana ba moyen mobalo azana ba moyen menga azana ba moyen te lelo ba vivre na mobalo o azana ba moyen so lelo ngana zangi bon so na zangi na ko senge pe lishungi asunga ngai mais eza obligé te mais dépend de siko na mutema na ye na osenga ye soki akopesa nga apesinga soki akopesa nga te eza obligé te et dépend de na mutema na ye papa déjà est arrivé que obeba pe na mwasi boye pe o bloquer donc ex no me bo sola raté bo bloquer na nzela botala la raté yo za nango okenda nango bongo to ex akomaka mina o bon wana to tikala lora to tikali bon je suis pe comme to comme le roi ba camarade to komi ka mbote ndeni noza bien ndeni no yo koma na mutu na ngape na koma na mutu na ngai mais quelque chose soki le problème ko le lié par exemple na famille na bango na koya pe teke na bi ke ex na ngai on comprendre mais to ko kabona na ndenge mo te pe ba misu ba kabona na ndenge mabe ba ko leka na pe na nzela boy o abeti muninga kara o pa beti muninga kara mais na ndenge to kabona na moni ke ye na ngai esimbi te na moni ke eta mususu ke etanga mai ye na ngai esimbaka te ya moni ke ya tengami na ndenge ndenge pe na tengami na ndenge na ngai mais lelo soki li problème ekoleli ngai na ko benge pe na na koleli problème boy na famille ba ko ya pe te ke to tikala de na relation soit amoureux te mais ça te lelo to kaboni boye e ko mate to kangala binemi e ko maboye ba end ba ndenge mo boye ngana ide sida to kabona na okosani kuna na keno nini ozo comprendre ba sens wana mais lelo na bi ke ex na ngai to vivre na ye lelo so na bi ke na possibilité te ye alingi mobalo azana ba possibilité so lelo na zangi na bi ke moi si to bana ko vivre na koma na mobalo azana ba moyen belé so na za numéro na ko belele na téléphone eza ndeni na problème mo boy okozana na hotel o sunga ngai et dépendre na mutema na ye so ka opesa nga et dépendre na ye so ka opesa nga te et ça dépendre na pour on forcer te pour tous à la souter so comprendre tous à la souter mais ce que ça la qui que tous vivre na ye que mobali mobo pe ya mbongo alingi ndenge sala mususu que na os obligé on singe pour to vivre na ye eza lokwa kuna mobali na za lokwa zo china ye so comprendre ba sens wana mais eza lokwa ndeti to vivre na mwasi to kaboy na ye lelo alingi mobali za ba moyen nga lelo lobi na kangise nemi tozala ne bande mo boye ya ba méchant mo bete ozo simbi te c'est ça ils ont ba sens wana merci beaucoup très gentil beaucoup ndeko mbenga te décortiquer pena par rapport à sujet wana za avis na apesi donc voilà to konte ko sala musala kaka ndenge ezalaka en tout cas boteni biso regarder mutu na mutu azo pesa par rapport à vie na parce que batu mutu mutaza parcours na ye asa na mokili par rapport à ex na ye donc voilà en tout cas Montréal la Nantes au Sahara Moussala merci beaucoup mbote papa mbote mbonani ofandi wapi kumona nga John na vina ngere papa tout ça mon sujet moko boye ozo nyingisa biso parce que tonga to yo kapé moi wa vie na par rapport à sujet to na lelo sujet ba ex na ebi ke oza mukolo déjà le kit déjà na ba ex to ex bon ça va na wiki question na on lobi par rapport les gambotali ya ba ex mais net sujet nango na ko ebisa par rapport ya kotala makambo etali ba ex donc ex ce n'est pas dire que non ex eza moto moko bosuana nae mais ex eza moto moko boyaki ko se séparer par rapport ya circonstance moko ekomelaki bino soit ya mabe ou soit ya malamu bino moko nde boyebi na kati mais c'est que souhait nanga na ko souhaiter jamais que moto possible séparer na ye boko maki bien aimé po oyebi lobi na yete ye pa yebi lobi na yote boyi ko séparer na ndenge ya malamu un jour ata bokutane sika moko boye boko sola nesengo okaboni pe nesengo c'est normal c'est longa soko moni ex na yo na nzela pesa ye mbote boseka boleka na bino nyonso ezalaka bien ezate ke non soki bobebani seke bokomi ba ennemi nga nazomona ngo normal te c'est donc bokomona baliri wana koseka kopesa na mbote oya pe bote kobi osimbi pe babiki te mutu nazaka na ye ayebi nga bien koleka oyo toza nane baloba ye point faible na ngai moto babilo kana ebimana makambo mosusu bon ekokomema makambo te ekokomema makambo par rapport soki par exemple bokamwana na ex na ome ex na azwa engagement mosusu soki akomi côté engagement mosusu wana boyi kozala na ba limitation moko ya koseka na bino bien ni kozala nango limite parce que yango pe ekokoya kobenda eloko mosusu makelele côté ex akei kokoma kuna makelele ye kobima ekosala mabe mais soki ex wana azwi place moko te
azana nu vide mais soki bokutani esengo ezongi lisuki no tokabwanaki pamba ifo tozongana eza nango normal eza mabe te ex mo neti ex na mo bana na epete aolelaka bozonga bate papa yo mpe na ndenge bande komemela ngai bande okende nokukala ngai te mais yo oza na motu mosusu mais ya bala te siko okogera ngo ndeni non comprendre bien te ex na yo bokabwana ye aza ye na relation mosusu te mais yo ozwa relation aza mposa bozongana mpo baplace mosusu ande komemela baniveau mosusu alukiluki bato bakomisi ye te aza mposa bozongana yo osa ndeni bon wana ekomi déjà eloko moko balobaka yango ke trop tard ekomi trop tard déjà parce que soki nga naza libre wana c'est normal dans toutes les façons nakokozongisa yo mais soki nga na créer engagement na nga mosusu seke limite na biso ese esuki wana n'y a pas moyen encore ouais nango wana nde nakoyebisa conseil nini opesala bato bamesana bokaboyena mutu mais lobi omona bango obetela bango na ndenge atiobo bon wana eza mabe parce que soki tokabwani toyebi mabe oyo ekomaki ke tokabwana mais soki esengi ke tozongana ifo tozongana plein air bato nyonso bayebake no tozongana tosengani bolembisi mpona makambo oyo elekaki mais eza te jamais ke nonga bato nyonso oyo baninga na nga bacamarade bayebake no ye na moto tel basi bakabwana or ke nga na ye kozongana ndenge ya se nazozonga na ye bo wana esalaka nango bien te wana eza mabe. Merci beaucoup papa, très gentil boki ndenge papa uti koloba par rapport ya sujet toujours décortiquer toujours sujet na biso ya ex maman na ya ozoka ba problème parce que mibale ebele ozomona kwaka bwana mutu fo mutu asalika mabe moko bebo bolingo so leki makasi mabe pe soki comme dominer ou dégoûter mutu donc on dit toujours que ça musa même tukaka ndenge za la mort ya landanga vraiment landanga to ça bolo mbote papa ouais mbote madame na mbonani ofandi wapi bon nga komona nga artiste Choco Lipela papa Kasavubu voilà naza moko ya bayembi na kati ya commune ya Kasavubu navandika na commune pera ya Kasavubu ka comme considère bien le roi na ibna ya kwanza ana rond-point et tombe bien là na sujet mobile ko za pe artiste to yeba un peu ko décortiquer ngo sujet nga ça ba ex parce par rapport ne ka ba vitesse ki le ndenge zali oza gida mutu mombo bokabona na ebite so bokabona ndinga mabeto ndinga malamu lelo yo ki asana problème o akufeli baboti na ye est-ce que ko assister pe na matanga tote bon kokabwana na mutu edepandaka kokabwana franchement kokabwana na mutu edepandaka soki ozalaki ex na ngai soki peut-être otikaki nga na bamoment moko boye bamoment moko difficile eke nakomi na moment moko boye ya joie po ya temps pour tout tokomaka toka na temps esengo toka mpe na temps ya joie soki otikaki nga na temps ya joie oyo nalai na moment ya difficulté naza sûr te ke soki na se rétablir nazongi en forme loba nde amsu peut-être nzambe na touché na kibomoto ka nde tosumukaka boye la loi d'italien matata c'est-à-dire la loi d'italien donc ntango osali mabe yo mpe bazongiseloka mabe nga ata nazongisi nanga mabe te mais okeba te place yo mpo kei okekoma ex ya mutu moko boye ex wana mpa kuti yo na position moko boye anéglige yo yango mona nzambe alobi mingi tosalaka malamu eleka bolamu na ebele ata tozalaki bolingo ntango bolamu elekaki mingi tokokabwana mpe na circonstance moko boye ntango eloko moko likambo moko ekoya ya nsima mpo bamakambo eza ebele makambo eza ebele okotambola mpe na nzela okuti na mwa accident nga mpe naolekana to nakoleka mpe na nzela nakuti ya mosusu oza na basoldat bakangi yo problème moko boye ekoka ekosenga ya mosusu na aporte main na nga na aide yo soki tozala nono babon moment elekaki ebele franchement nzambe asungaka toujours aotya motema mawa na omeka mpe kosunga yo lelo yoki ex mo bozalaki na ye bandeko niokola kobeta ere nyonso bakuba azwi ko mobali moko ya mbongo ekonsidaki bozalaka aveni moko oki mpe lelo baobala ye okozala ndeni wana mna franchement tozala mpe na bato mare na ngai tozala mpe na bato c'est-à-dire kaka bamoment bagalère oyo okenda kotiki nga mpena na bamoment bagalère olandi mpe na via naza na mwa mpona do na ye franchement na onionga ata nalobi na nga rien akee na ye eza nango makambo akee na ye yo nde ozali diego kao conscience okozala no diego kao obandaki na ye nzela esali teke ya bocontinue na ye estce bokabwanaki na façon nini bokabwanaki na façon mpo bakokabwana mpe ya mosusu ya bavoyage ezali moto avo ex no mpo akovoyage na ye yo mpe na nsima mpo ozwaki molongani mosusu ex no ndenge akendaki wana ndenge azongaki bozalaki na bino na likambo mabe te sauf kaka voyage moto esala ya bokabwana ntango ye azongi
akuti yo mpe msu na bamakambo na yo vu ke bokoki msu kozonga na lisu te so eza elkamo boye ameka osunga yo akokomeka mpe osunga yo également mpe na yo mpe nde okendaki bavoyage na yo ozongi mwa position emonani bokabwana na ex no na ndenge mabe te malgré akomi na makambo na ye omekaka osunga ye yango mo lisesiaka moko tosalaka bolamu ebele bolamu fozala ebele na bolingo biso balover kua tosalala mingi bolingo. Est-ce que moto azanga mpe ex na mokili aza abandi bolingo mbala mona moto yango mbala mo ntina ti bazali bazali c'est-à-dire bazali vraiment mpo mokili oyo tozala basorti ya bato tozala basorti ya bahistoire mutu mosusu babanda vraiment donc bomwana bazalaka bavoisin alongwaka na lupango akenda na lupango wana Jonathan akenda osakana na Dorcas Kiobo na lupango ya ngambo comprendre basakanaka kosakanaka bomwana ekomi mpe école bakenda peut-être soit école moko tomona yango ti lelo balove wana mpe ezali mpe bavandi mpena mpe même morale na façon moko boye bon nyonso eza destin nzambe ye mo ayeba ndenge akabolaka mais oyo nalobi so ezali towetela bomwana yo voisine nga voisin nalongwa chez bino nalongwa chez biso nakosakana chez bino so nakomi kuna nazalaka no même morale tobandika bomwana ya kosakana papa na mama oyebi bama papa na mama ebele mpe koma mpe réalité quoi ebele mpe koma mpe réalité nasi kote ana moto akontredire nga aza moto soit raisonner bien nasi kopesanga raison message nini okopesala bato nyonso oyo balingaka kosala bavide yango alekala baex ebele koma deya nage na ba 5 8 mingi mpe bino basi sesoni so ezake naopesana mbonga manzaka naopesa ya suki omonaka yo okeluka no ya mega place mosusu wana mutu nomo bachelako 2 giga wana mutu nomo boye ye mpona ye achelako suki olingaka no mpe jwango monika jo nanga nalingaka mingi me makoki mpe naye mosu ezokoma te nazwa nono mwa pine moko ya réserve ya mopanzi oyo nalingi mingi ayebaka te mais naliaka kuna napesaka bolingo koto tomona yango vraiment c'est ça quoi. Okay, merci beaucoup, très gentil le bibi qui tombe makasi. Voilà, tout ça pour moi bandeko awa te mebele. Donc il faut tout y bakara par rapport à vie à mutu moko na moko. Par rapport à CG la biso, toza la ngombo tendeko. Bote mama. Jonathan n'a pas la Kassavou. Tonton Jonathan, toi on a CG moza très important surtout pour la biso ba jeune, nebi que zo mobile le cas moi ba ex kaneza la mutu no akala. Nebi sanga pena boy mutu no akala. Ex no moko boye aza na pasi ana ba difficulté akenda loka libala mwa bota libala nga pasi yozo mona mwa ba moyen siko mo mwana na ye azobela abisengi lisungi kosunga etote tena so za to kato za na bon tande to tika na biso na kuna osunga la ngayo eza problème te boso beba na kapenda finga oze loko tenga kolinga mbali lokwa yo te ba biloko ba tâche ona nyoso so potena bolingo nzambe kosunga mwana wana to la paramètre tout te muteme za la capacité ya bosa na nyonso tout e yakana la chère oui eza mpe mutema eza pe bosa na nyonso ko yimwa sino na mbetu na camarade na yo muteme bosa te za so yakanga na mbetu ko to ma mususu na ba réalité o to za na réalité o za to za la ki la mto tikala ki eza capable to se donner ya c'est normal na mutema to finga nga so za ngo cacheter mais là on le pas la ngai la za capable o aider quand ça mutu na gondi matin mo la eloko mo ezo souffrir on a capable pe yo aider yango na capable na aider yo. Voilà, merci beaucoup. Kabwana mwasi na yo après 2 semaines après mozi mwasi mususu bolingi ka même avenir yo mwasi na fandara tango monier au ressentir l'onde te wana za kukabona ya ranking so za kukabona ya ranking wana za capable so dans le cas wana pour la moula so za kukabona ya ranking te to tika normal que la ka te tant mwasi na ngaso ezala to zalaki to tikani na o la ligne ya sika na lukandia mto le kanai pato to pesa mtema pasite o pa lo ba weza la shari mtamtande nga shari ndamemela makambu na ye pona ndeti shari na ngai na mona tufa bolingo normalité ezelo esangisa biso relation pa leto linga to yeba na ate voilà yango ne mutu e comme ça biso ki ndeko na kati wana pe yango peza capable to tia otika na pe na kati wana voilà
message européen ça par rapport à sujet. Message européen par rapport à sujet oh message ezakaka toza batu biso na mokili. Que soit mabela malamu na cadre bolingo nde tokutanaka na kokabwana biso le to préférer il faut to linga to kabwana ndenge mo ça ka toujours bien. Très bien. On va prendre ata to bota ata ya nini to kabwana ka ezaka ndenge mo ya bien ke ate ngako esimba ito ko ça posa ya ba manchaka ti ba nini te c'est ngai na fanda na ngai kina sa makabu na ngai te ngape ante encore ba ndoko ça pose ata ngape un journal ngape au moins ça ndi makata ko kaiti mais moi mkemona na ki à se gérer yango. Un prêtre voilà, merci beaucoup. Il y a vraiment un message, nous avons bien réussi. En tout cas, tous comptez toujours ça, Moussa, tous nous kaka pour nous décortiquer quand sujet na biso ya ba ex. Ngala ba ya ngana ko beto na suka. Bo kimba te mo toujours branché connecté donc maman c'est bandagi. Montréal landanga tout ça boulot. Merci. Baby, nous dort. Beauté maman, kala. Kala makasi bonne santé. Santé bien. Au monde ngandeni. Ebi ki poinzo za magamba ba se bomba ma. Ti to baluka bodo yembela na milliers na sujet na nga wa ex nzoka de mona ma eza kala. Tika da pe fasi. Tu bana lisino to ndeni. Siko yo do ndimbo otambla bo sabe émission na bino foka botala batu bana kacha ba terrasse. Tu as toujours na milliers yora no ka feli bisote. Ah magamba eza boy. Moi so o la mesa to na milliers. Donc on a sujet moro vraiment do senga ngana yo peto solo lango hein on peut ça faire vino par rapport à sujet to décortiquer regarde ndenge zalaka sujet za boye par rapport à ba ex na ba eno na yo ndo zana so kabwela moto bloga ye to otika ka tela ba stati na yo to yimsanga no ezana no ni so kabwela moto mame ngasona kabwela moto na bloqué na ndeni Nasona kabona mutu jamais na oko bloqué jamais na bloqué il faut na tiko bongo au monde akande na okendele pour so na bloqué yo comprendre ndeni na zaleli mais so na tiki yo oyeba vi na ngande ekende yo tiki amona no okende bon so yo sko yo koke okende te yenda kei yo po supporter vitesse wono supporter mo pe yé penda za na évolution qui toko comme le mbongo na e même so yo ngai da kolo ba te répondre ngano de la prince ya ko zana ba mbongo na ye ko zana mbongo ate ko mutoko misala yo zana ba mbongo no zota ba griffe na yo mais obonga na ote o kanga photo ba bimilo comme tout moi zana mboka mais nga la tina ka ballon na nga Gabon oyebi so bala café to benga ngoni Gabon nga ko tika Gabon na sombi ka moi chemise na nga mo boye moi pantalon na nga na bimi kutu bien na photo ko le ka muto na ti ba griffe na yo oyebi ngote e ma yo ka sa bongo so mutu ana mbongo ne photo au monde ke elaxaka na mbongo ela batu musuba na mbongo na photo ya kitoko te essence ezate bango te aspect ezate mutu na biboy na muna batu mususu so akabona mutu lokwa linga mutu onda boyeke lokwa linga mutu makaso linga mi baby ça peut bisa été monisa yo na baby mais mutu mususu akabona mutu mwana vitesse siko yo zala milene omoninga ne na zabo ce que to boyi no ngai oboyinga par exemple na 12h30 so na ya okonda so na ebike ngaso na lie mingi na ya munene na ko lie mingi pona ya munene so na ebike ngai ni na zaboe so na salibo santé ko zo na sa tout santé zo ngapo ochola no ngate po eza ndenga mibale oboni mobile so boyi yo a sepela mono njuluki a sepela mono o telenga no lela mais mobile so bokabo ina ye a mono ko za forme. Vous comprenez, en bon coup, ça santé, et moi, mon nom, il a beau fort, na yo, en bon que ma caméra saison marché, en bon teinture à bien ya tika, kataka Q. Aïe aïe, bon si go yo nous ala bena, ina ex no mo lingara mingi ti na mutema. Malgré na moni moi no pété na musabi metro lo batu ezala ngo aïe obika papa olinga ex no makasi go na palais pépé atira mo wende. Et puis dès que ex n'a pas vu la nda coupe mais ça la position té aux autres quatre avec moi fufu bali no ke tire là et arrivé au sane inandeni e bani ba jeni na ngwana oh be o ja mun doki takala salité e bani ndeni ngala nzana ndaku na ngali bala yo ex nazwa fufu na namda ke opesa o e bembe no nyama e bani ndeni e bani ndeni na sala ngote jaja na sala ngo ngapene na zabo dani na zabo mbongo na mobala oli yango te na ndeni e vomi na kabana na pesa na nga Carmel
Carmel Mouna oyebi eti azana terrasse tena kipwanza boye voilà omna pesa na Carmel Mouna alia na yango kenaki opesa omna pesa safu ebi safu tala mundu we cameraman voilà azala kaka kenda na wapi oh na cheka te oh chanze donc omna pesa ye alia na yango kenaki do pesa boni boye ko au moins soki ex wana asungaka ngai omoso mutu asungaki yo na vie ata asombelaki yo mai opira pamba awana soki azangi nga mpe na kosunge mpo epe asungai nga ata toza esu mwasi na mobali te mais soki aniokolaka nga aniokola motema na nga tokabwana ndenge mabe soki esanga na opesa eloko na nga lie na sens nini esimba te mais soki asungaka na yo ngai ata opira pamba osombelaka nga na se ya moi ya eza bolamu ngape na opesa kuta ta wo koleka wana. Pourquoi batu balingaka toujours kokabwana bolingo parce que tolinga tozala kana ba ex tolinga tozala bandi makambo bolingo mama muto oti na suka ni le salara puto kabwanaka talisa bisuna ni le salara puto kabwanaka elo salara puto kabwana nde na terme musuba tu musuba lobaka mibali baza mabe batu musuba lobaka basi nde baza mabe biso so toza mabe muto loba te ke basi nde bazala mabe mibali nde bazala mabe te basi mabe baza basi ya malamu mpe baza mibali ya mabe baza mibali ya malamu mpe bazali ozo comprendre eza bongo sikoyo kokabwana peut-être boyoka esimbaki te so esimbi te batikaka ti filme yesu kutu esila nango soki esimbi te ya batikaka soki esimbi bokobi nango ozo comprendre eya mibali mosusu ende anyokolaki mwasi me aloba mwasi naza mabe ela basi mosusu babala ya babala vierge mwasi anayebaka ta kovanda baterrasse te mais soki mwasi alelo ayeba kovanda baterrasse komela mobali nde akomisa ye ndenge wana mwasi azalaki bien azalaki fidèle na mobali na ye me mabeleki mwasi na ndako ataka kaka maputa bajipe ya molai mais soki te na mobali alati jipe ya mobali na mwasi alati jipe ya mokuse akati soki atie bateinture mwasi aloba nini lemso lokola nga nalataka bajipi ya milai naataka maputa yango mobali nangaki olingelanga mwasi ata bajipe ya mikuse atia bateinture nga mpe nasala bongo omonde basi babebaka eza bongo eyape na mibali mosusu aza fidèle na mwasi na ye ozo comprendre mwasi sikoyo ndumba so mobali abimi ake mosala ye na nsima oyeba se basalaki ndumba na nzela wenje ake wenje bandakende wenje banda 9h ti 15h aoya te ozo comprendre ake wenje akasaliki ndumba na ye mpa aye mobali ayebaka na ye te ozo comprendre ju mobali oyeba so mobali azoli yo mwasi mosu aremplace abi mobali mabe tokondanaka partout ya biso toza mabe il faut conscience nde esala nini esalaka. Merci beaucoup namoza matata matata yoso kabwana mobali olinga malere yela eto bonheur yela est-ce que mutu alinga malere ya mutu na vie neti nga na nu pasa autrement dit nushika na bato bayebi nga na nu na kombo papa nanga mama nanga baboti nga papa nanga ngbene gbanga aboti mwana ne kombo ne na nu pasa kondoma na monde théâtre batienga balobi nushika anu na biso babenga ngai nga na kolinga pasi ya mutu te ngai pasi ya mutu na kolinga ngote ya basepela na mabe ya mutu te ngai de naza bato saki nga mabe so na kuta na ozongi selo mabe te parce que nzambe ne mutu afutaka ngape naza so asalaki mutu bolamu so asali nga mabe na asala nga vengeance te bana se uta epa nzambe tango za bongo nzambe opambola yo abakisela yo c'est ça la vie no quoi opira njoto malili nzambe opira njoto malili munoko do yo pe do nyonso kaka la vérité bien yibuza ba ex ebele ngai na vie na nga nzambe likolo azoyoka bato bayebi nga bayebi pour le moment je suis marié mobali nango naza na ye na ndaku mobali abalinga asentaki nga il faut le ba vérité avant libale ya basentaki nga oui babala yenga mbala moko te basentaki nga naboti mwana nga liboso ana 23 ans ozo comprendre aza mpe ane na suka yango na licence Carmel ayebi ayaki collation ya graduat ayebi Carmel muna ayebi nyonso donc mobali na nga abalaki nga nanu te abotisaki nga naza nano na classe tala nga nabota naboti papa biso azotinda nga kaka oboti obimi maternité lelo lobi kende classe naokende classe naotanga na bebe na nga na mila libele te
ti na sisi pe classe na kepe université après kaka papa bana na papa mwana na nga wana nde lelo kaka yenda balanga pe na boti bana 6 na mama bana 6 hein oui na mama bana 6 na 4 garçons 2 filles. On se comprend na maman bana 6 donc je suis marié officiellement. Moi ça za ex nazana nga ba ex ezaki ngata na banda ko ezaki ba ex moko et puis ba papa na maman ba j'ai tata na maman soit disant oui là je te dis vrai ba j'ai tata na maman le régner makasi yaya o asala ngota rata o asala ngota rata nzambe nango na ba ja ba zoé on se comprendre ça bongo donc c'est ça moi conseil nous aux andeni pour na bateau balinga kaka ko sala ba vie na mona ba parcours na ba ex belé bon nga conseil ça ebelé au moins mutu musupu ko sa parcours na ba ex belé ça faute na été yaya oyi ba malédiction famille pesé mutu musu na famille ba loka ye kaka so azu mobile oyo so ba bimine ka mobile na tiki so azu mobile oyo ko condamner na mutu nyos tout pour ani ça ba ex belé non ba condamner na mutu te mutu musupu na ba ex belé pour ça ni ndumba alingi na mbongo so tala moni o azo futa talo bisia na linga na nga mususu ozo comprendre za ndengo wana donc mutu ana kana ye ngana ko condamner mutu te na ko pesa conseil selon cas ya mutu so ozala kana yo ke omona ka mibali ba kimaka yo luka délivrance nzambe so moni ke ngana za na nga conscience na ngesa na za ndumba te bango nde bakendaka luka longi nzambe mais mususu peso ki ozake yondo za la sauver na mobalo boyi ye soto boyi te mais okyo lingeli mbanda tanga omona ya boyi yo wana oteya baba ninga basi botiki za kitoko te kozala mobali mibale misato ya synonyme libala te so na posa de lo bala ela mibali musu mwasi musu na mobali moko mais mobali ana futela kenda ku azo charge na ye charge ya famille na ye bavanda na kimia aleki kutu muto ana mibali 5 6 7 ozo comprendre aleki eza nango ete osona mibali bende synonyme bonga te to changer baba sala bongo to changer o payebi ke conscience na nge sala ka ke naza na ndumba te mais nakutana kana problème ya mibali ya nzambe azati nzambe aza lukelo nga nzambe c'est tout. OK, merci beaucoup na monde na tika ko na moni ozem susu la mutu na éviter mon mot de la fin zanene mot de la fin na nini par rapport ya sujet na biso oyo na yela ki yo na mesa na biso ya milliard bon pour na monde de la fin zanini bandeko basi il faut tous na sincérité dans la vie il faut otambola na fidélité okolinga mobile so moni ke yo guna yo olinga mobile azana mbongo ale OK ina oka okuti mobile bato otambola na jeep na ye oye oche trouble na foyer na été conseil on peut s'entendre olinga mobile obi ka za marié respectez moi sine andako po mibali batonda atenga mama so ebisanga mobile atonda na été biso basi ne to kola mibali bakola ate donc tant on coutume mobile bato za marié pour couple na epesa na kimia respecter foyer na ye pour son temps ya za na kimia na foyer na yo pe na eboza na kimia mais basi muso za kaka lingi mobile bato aka yibi numéro de téléphone na téléphone na mobile aka mobenga mwasi bato ndaka finga ye bongo mabe baba sala bongo batika batika za bien te bible lobo yibongo et boya ngo makasi OK, merci beaucoup, très gentil nous deux Antoine Atikio. Voilà très cher ami internaute donc tu dois comment on a biso na souka tu dois chiter donc Montréal tu repousser la moké penza na millier na ngana zo toujours na millier na ngai ngapena na lobela maramu na ngai après to clôturer to OK Montréal. Voilà très cher ami internaute na bandi ke bandero nyonso ba uti ko pousser ba raison par rapport ya ndenge ba kabona kina ba ex na ba musupe ba lobi ex ndazanga na za monguna tatuanga elle mara pina lo ba moke ngai pina zanga na ex na ngamoko mais ex wana atalaka bolamu tozalaka na ye wana bolingo na pesa ka mais so na senge mo to kuta na raté matela ka mo système un peu ça message ya kada donc pena mozindo te to conclure ka boye toyoka conseil donc ya malamu to copier ya mabe to bwaka ni balobaka bandeko balobi bavi na bango par rapport ya sujet na zaki na boki bandeko mibane bandeko basi ndenge balobi ni to décortiquer sujet na ngo zaki na ngo lelo quand na lobaka à la prochaine émission to ya sur la sujet ya mususu eko sepelisa ba wona biso nyonso ya biso podcast
na biso podcast bon comprendre quand les merci à tous la milliers né na toujours na milliers toro moko mana suka to chité na biso quand moi je remercie mère boss maman Laura Chou voilà maman na biso moko sans oublier maître Jean Foumou maître avocat na biso moko ya podcast donc maître merci beaucoup na soutien wana mo sous Capolizop na London Capolizop bambote belé sans oublier maître Boina international maître Boina international wana mo lisusu maître Morote Jean-Paul Engambe wana mona ba doit soutenir ngalo la Argo Makaya na France na Paris wana sans oublier c'est que les mbele ya full musique na Marseille wana mo lisusu bato ba soutenir ngalo la maestro 8 plus na Lubumbashi wana en tout cas baza vraiment ebele longtemps ba kombo penza te ba bona na biso nyonso zo fêter parce que to anga na janvier toujours na mille El Mara na millier teoningana ya biso podcast na sima caméra na saibo na koko safu abi cameraman oyo wa sala musala penda et va vite c'est bébé mais que tu à la prochaine émission ba sujet bien tout ça toujours branché fait connecter tout ça la raboy mon commentaire bon like moi partage donc y a ça là toujours na millier à la prochaine émission bye bon ça toujours branché TikTok, Facebook,